Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux à nous suivre. En tout cas, en ce moment, je vous salue partout où vous êtes. Moi, je suis Betty Massengou, la journaliste internationale, vous le savez très bien. Et dans cette émission, nous recevons toujours Maman Israël la joie, Maman Yabalani Balina Basina Bango. Et nous parlons plus dans Makambo Italie, traitement Yabachombo. Alors, Papa Yozolanda Biso, Bisika Nyosozali, Topesio d'abord, Mbote. Partout, ma maman vous appelle Topesino Mbote. Alors, les lots, on a un nouveau sujet, Otozo le Bela. Eloko nini oyo ekondisaka chombo. Chombo ezali kingobali ya papa. Alors, papa ozolanda biso, maman, pourquoi rapport sexuel na bino ezara susu malamu te? Mingi ezo eloko eza neti cause oyo eza la base na yango ezali bokono oyo ekondisaka chombo. Alors, maman Israël a joué à Zawana, a commis un peu pour expliquer bino comment bokoki ko sala. Surtout yo papa o chombo na o ekonda. Okoki ko sala ndenge pour que chombo na yo ezonga normal. To eya munene to lingi maman abatso ba centimètres. Possibilité ezali ya ko agrandir chombo na yo. Alors, merci beaucoup déjà. Maman Israël a joué. Bonjour maman. Bonjour Betty Massengou. Oui maman, bonne santé. Biso ye tozo vivre na ngolu kaka. Mama Israël a joie azaka na vie moko ya prolongation. Zamba zo prolonger vie po na kufaka. Na kufaka na l'an 2007. OK. Nzamba zongisela kangai bomo yo nzamba zongisela ngai eza bomo moko na kumisaka nzambe. Donc nzamba zongisanga na bomo mpona kumisaka ye po musala na ye kati na ngai ekoba nanu esilite. Alors nazo vivre na ngolo ya nzambe na vie moko ya prolongation. Ti mokolo nzambe akobenga nga lisusu tour wana ya mbalo soki abengi ngai na kei kaka po tour ya liboso ntango nzoto na ngai ebimaki nazomona ebembe na ngai na se nabondelaki nzambe nalelaki mingi mpe nabondelaki nzambe azongisanga na bongo wana nzoto na ngai molimo nde ezolela bongo. Alors nzambe ayaki kozongisanga kata nayebisaki Seigneur soki ozongisi nga na bongo nakokumisa nanu kutu nasilisi te nzambe azongisela nga bongo. Alors naza kovivre bien na ngolo ya nzambe mpe nazokokoba kobongisa bino banzoto na bino bana mibali ndenge nzambe akelanga na don ya guérison. Nasonyaka bato nyonso me mpona bino bana mibali lokola bipai na bipai bokendaka batraitement na bino esimbaka te nazwa bino en charge na biloko ya révélation nzambe ya révélanga mpona kosoigne bino nango. Ezalaka bavivifiant lelo oyo naza na disposition na bino na bakestion nyonso Betty Massengou akopose ngai. Voilà, en tout cas maman vous avez à disposition téléspectateurs, internautes, passion na yo partout, on va en Arabie sur la émission. De l'autre le bela et l'autre o ekondisaka chombo. Question na biso kozala nini o ekondisaka chombo. Donc eloko kozala net base ya chombo ya papa ekonda ezani. Bon, chombo soki ezokonda c'est que ezolia lisusu te. Eza vie ya chombo eza ndenge moko na vie ya mutu ndenge yo mutu ozali ndenge chombo pe ezalaka. Batu bayebaka te ke chombo eza eloko moko eza pe na vie nango. Chombo eza na droit à la vie. Alors ndenge yo mutu ozaka na besoin ya ko vivre ndenge chombo pe eza pe na besoin ya kozala en vie et vivre. Yo po vivre oliaka omelaka mai na makila ezotambola na nzoto. Soki mutu nzoto na ye mai na makila na mupepesili mutu wana moya zala lisusu en vie ezate. Bon, mutu soki aza kolia malamu te akondaka. Soki mutu azolia malamu te akondaka. Alors chombo pe soki ezolia malamu te ekondaka. Ta mususu yo koloba bilia ya chombo eza rapport sexuel te. Bilia ya chombo eza rapport sexuel te eza bilia oyo yo moko mwana mobali oliaka. Biloko yo oliaka wana. Soki chombo ezolia yango chombo ekovivre. Ndengo za wana esengelo yebake vina biso mutu na kati ya libumu ya mama eza ndenge moko na chombo. Mwana na kati ya libumu ya mama soki ko aza kolia lisusu malamu te cordon na ye ya mama ekauki tu eto ezwaki problème moko songolo pakala mwana zolia lisusu na libumu te
esalaka grossesse arrêté mwana wana akufaka na libumu to akaukaka soki mwana wana aza kolia su malamu te aza susu amvi na libumu te mingi babimisaka zemi libumu wana babimisaka zemi wana. Alors tshombo pe na kati ya nzoto na yo papa eliaka kaka biloko oyo oliaka eza banzete te eza baproduit chimique te nde kosalaka tshombo na yo elia eza bavivifiant ntango yo oliaka biloko wana oyo ekotaka ekomi mai na makila tshombo na yo eza na besoin nango parce que tshombo na yo eza na droit à la vie eza na besoin ya biloko oyo oliaka po te elia. Bongo sikoyo bato ebele tshombo na bango ezolia te po misisa na yango esi ekangama ekauka bamosusu mpe babotama bongo bamosusu babotamaki bongo te me ntango abotami deja aye kokoma bongo tobengaka yango maladi ya biabia nde esalaka te tshombo ebandi kokonda po misisa eza malamu te. Bon, il arrive des fois que misisa ya tshombo ese déplacer na kati ya tshombo eloko nini epermettre déplacement ya misisa parce que tshombo ntango yango ebandi kodiminue misisa eza lisusu na équilibre te misisa ekomi kotepatepa ekangami lisusu na musuni te po teliesa tshombo. Alors tshombo ekomi kaka lokola polele na kati nango okomona tellement tshombo wana ezolia te misisa eza lisusu na place nango te esi edeplasaki parce que tshombo esi ebandi deja kokonda na kati okomona ke ekoya kokonda lisusu makasi koleka eza banzete te mutu ekoya kozongisa misisa na place eza baproduit chimique te mutu ekoya kozongisa misisa no na place eza bavivifiant lokola bavivifiant na ntango akala na bande kotangela bino bakombo nango na télévision ebele ntango basaleli yango esimbaki te po bamisisa na bango eza na problème po soki misisa na yo baswanyi yo misisa to ngai naswanyi yo misisa nde naswanyaka bino yango misisa ezongi efongwami ekomi na possibilité ya koliesa tshombo okomona tshombo na yo ezongeli kolia malamu ebandi kokola ebandi kozwa bonne santé nde nazwaki likanisi ya kosalela bino bakisi nasalaki pomade moko oyo ekolisaka tshombo evimbisaka yango nasali kisi oyo ekubisaka tshombo oyo elendisaka yango nabengaka yango kubisa oyo elendisaka na tiango napesa yango kombo lendisa bopikiliki mpe nasala yango pulubukanda énergie konzo biloko ebele ngai nde mutu nasala yango nasala yango bozwaka yango mpa na nga me bino soki boke koyoka biloko moko ebimi kuna boza kolia boza kosalela na bapomade bokomi koboma lisusu batshombo na bino davantage nayebaka te eza nini yango po te mutu ayeba te ke bavivifiant yango nde mutu ekovivifie tshombo na ye yo mutu oyebaki te yeba te ngai mama na bino mama ya bana mibali na basi na bango nasi nasalaki bavivifiant bakisi nyonso ya bavivifiant mpona konourrir tshombo na yo kovivifie yango ezali parce que kisi esengeli ebotisa musuni na kati ya tshombo omoni makambo nga naso ebisa yo oyoka yango nano mpa na mutu mosusu te sikoyo baoyo bazelaka bemission mama Israel ajo aloba bakoya kokosa yo. Bon ngai bakisi oyo nga nasala po te tshombo ya mwana mobali ezwa musuni na kati ezalaka suppositoire eswaka te anis bakotisaka yango eloko eza koswa te bakotisaka na kati ya anis eloko moko ya kimia oyo ntango yo obaki yango donc nakoki kopesa exemple ya nini nakopesa exemple ya dakin eswaka mutu na libulu ya pota te dakin eswaka te dakin ezalaka pio mpona nini mpo musuni ya mutu na nzoto ebotaka na eloko eswaka te donc to basuppositoire na ngao nasalela bino eza lokola dakin eza kobotisa misuni ya tshombo na kati ya tshombo na anis pote anis na yo ezalaka polele te parce que tshombo bazalaka voix moko na anis okoremake ke ntango bandi kobaka basuppositoire wana tshombo ebandi kozwa volume ntango sikoyo bandi komase na pomade kolisa ozomase yango mpe eza vivifiant po pomade batiaka na tshombo n'importe quelle pomade te bapomade nyonso bomoni na kati ya mokili mobimba oyo basalisali ke oyo kamata benda nango tshombo eswanya mutu moko te na mokili oyo eswanya te au contraire
ekondisa nde mibali ebele bachombo. Yango ya émission lelo na kobenda matoi na mibali nyonso oyo babokoli na chombo te boliesi na chombo te esengeli kobenga na numéro na ngai. Bobenga bino pe bobokola chombo naza mama na bino. Oui. Maman numéro ezalaka adresse 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825. Ezali simple numéro moko facile. Numéro na ngai ya kala ya ebandeli ya la vie ebunga mais nazoyebisa bino ke un jour na ko récupérer ngo kaka. Numéro ya tango akala leo nazalaka mama patience boyebi nazaka na 09 98 87 85 95 nakozongisela bino yango nakozwa yango lisusu mais deuxième numéro na nga ya vie na nga ezali 00243 89 94 42 825 yango nde naza nango ebele baperda numéro na nga ya tango akala epi bakoyeba nga pe lisusu te kezanga pona koma mama Israël la joie mama wa azalaka mama patience ebele bazomona est-ce que eza ye nakoli epi nasemakiaka lisusu te natiaka eloko moko te ni verni mpo eza biloko nzambe apekisa ngai mpo nasalaka baservice makasi ya délivrance babiloko bamaquillage lokola ezalaka biloko ya les esprits des eaux ezalaka biloko ya sirène nga mutu nasalaka bato ba délivrance mingi nakoki kozalaka nango na nzoto na ngai te yango wana natika yango mpo nzambe apekisaka nga mpo naza mosala ya nzambe kokelolo mama Israël apekisi biso bamakiage ngai apekisi bino ngai nzambe nde mutu apekisaki ngai mpo ngai naza na mosala makasi ya nzambe mosala ya délivrance eza na bato mosusu bayaka na baproblème ya baesprit des eaux basirene mpe ya baérosio bazali basirene ya bipai na bipai oyo baza pe na biloko wana ya baséduction wana pe bazali alors ngai ntango nzambe azali kopekisa nga nazali kotika te naza kotika te me yaki kokoma na ka moko oyo ngai nde fale na délivre yango oyo ya mwana mobali moko oyo adevoilaki basekret ya bato moko oyo babebisaki bamemaki na monde ya ténèbre ezaki délivrance moko monene ezaki ya mutu entre la vie et la mort alors mpona kosauve mutu namonaki ke seigneur soki naboyi kotosa nzambe tokoperdre mutu oyo nzambe akoya kotuna nga alors natika bamakiage te nde toloba boye mutu wana aza en vie abonga mpo babandaki koréclame ke loko adévoile basekret na bango il faut ka baboma ye alors mutu wana ndenge nayebisaki nzambe seigneur olobaka na ngai natika biloko nyonso ya kobakisa na bamanzaka na munoko na mutu na nzoto natiki sikoyo alors elembo yango sikoyo nzambe ebikisa mutu nzambe abikisa ye alors ebele bobosani nga me nayebi ke foi na nga bokobosana yango te mpo ngongo na nga ezaka yango nkombo na ngai ekoma mama Israël la joie ex mama patience nkombo ya mama Israël la joie eza nkombo nzambe apesa ngai eza nkombo ya Saint Esprit alors nazali kokoba na kosoigne bino banzoto na bino mpo banzoto na bino ezaka ya nzambe bakosa yo te tshombo eza eloko monene na nzoto ya moto eleki biloko nyonso ya nzoto ya moto na valeur eza eloko ebotisaka eza eloko ebalisaka soki tshombo te mabala eza te batshombo ebele eza kombati bato ebele baza koyeba te ke tshombo esengeli ezala makasi bandeko nanga mwasi oza ne na ndako aza masera akuva te saza mwasi alibala te aza masera akuva te aza na droit na tshombo no esengeli eza ya kokuba epi tshombo ya mwana mobata bamosusu bakomisa yango 20 cm lokola oyo tshombo ya 20 cm mwasi na yo soki azali na posa makasi okosatisfaire ata na ku moko pamba kaka ntango beti ata ku moko asanti ke basali likambo mpo akosantire yango me sikoyo oyo ya mokie wana mwasi akolinga kaka bokende na baku ebele me oyo ya monene oyo ati obeti kaka 2 coups ya pamba ati obeti soki kutu obeti 3 coups ya pamba donc onyokoli moninga yango wana tozoba te tshombo esengeli ezala na taille oyo bozomona ezali 20 cm alors soki omoni ke te 20 cm eleki ebele luka ata 18 luka ata 17 luka ata 16 tosuki ata na 15 pamba neti oyo tshombo oyo ezali 16 cm demi ndenge ozomona ngo
mais soko eza pe eza ya kokuba eza ya kokuba makasi soko kotisi yango mwasi na yo akosentir ke bakotisi ye eloko bakosentir ke okoti bakotisi eloko. Alors na bana basi pe ebele bazali na ordinateur moko polele lokola munoko. Voilà, élastique déjà. Donc nazo biso tala na luchombo. Omona mwasi élastique ya munoko ya chombo na ye chombo élastique ya ordinateur na ye tikala ka polele bota. Élastique ya munene bongo ya litusu munene ndengo wana eza bien te, eza malade ya biabia mobala yo kango bien te, chombo elingaka ntango ezokota ekuta bayambi ye ozomona nani ordinateur ayambaka chombo mais sikoyo ordinateur mosusu eza koyamba chombo te chombo aza koya ye ordinateur aza koyambe te mpona nini mpo ordinateur wana aza na malade ya biabia tosengi mpe na bamama esengeli mobali ayokaka mpe elengi asentir ke chombo nani ordinateur eyambi chombo ordinateur ezosimba chombo te parce que oza na biabia ya basi ezalaka mabe ebimisaka na bamai neti garçon moko ye aboyaki mwasi likolo kaka ya bamai mais yo koboya mwasi no te mwasi no nga na kosoigner ye ordinateur ela ko soigner komi elengi okosepela nango makasi. Voilà. En tout cas, ekokangama c'est possible. Donc maman a to bota bani belé. Alors qu'on négliger vraiment qui moi si na yoté hein pour maman lo baka yango na maman ko daka ordinateur. Alors yaka maman a ko soigner ata okoma na opolele penza moyo ko lo wali bulu manzengeli. Donc oui, moussoupe mon pépé. Donc pépé tangu aboti mwana a soigné nzoto te. C'est ça. Mais nga nazo féliciter basi apoto soki aza na zeli. Abenga kanga mama na lingoti ndelanga déjà vache ton mari kala tenga nazo bota. Okomona ke bazalaka bango moko na ndako muto kosunga ya azate me aboti me azozalaka ka bien azosali walete sika moko donc na ordinateur na ye eza ya kokangama pona nini po aza komela kisi na bango na sela bango vache ton mari azobaka pe suppositoire ya basi ya vivifiant oyo ekangaka vagin okobaka ngo na kati ya ordinateur pe okobaka ngo na ndenge ya sima ordinateur kuna ezokangama yango moko chombo ya bana mibali tangu yo zobaka sipo wana sipo konzo na sima okomona ezokoya omona misuni ezokangama boye a partir ya anis ezokende kosangisa na misuni ya chombo na kati ebendi misisa nyonso epalangani musisa na musisa ezongi na place wana okomona pe chombo ekozala makasi. Voilà. Alors surtout pour l'andeko atunaki mutuna maman le billet azamami na problème ya mukongo yango pesa la ke ekondisa chombo po epesa ke pe même na appétit sexuel donc je voulais dire alors si pour chombo la razo soigner makasi eza vivifiant moko sans inconvénient. Voilà. ezali esozo soigner ka mukongo pasi te na ba mutu pasi na ba limbu pasi base belo basala bango opération basali bango opération pamba mwasa mundele moko moyen te faut basala opération libumu pasi na yebisi camarade na ye mwana ya azaki aza mwana ya papa pasteur camarade ya mwana ya papa pasteur na nini na Kitambo. Allez na yebisi na bi camarade no na baka nanu pese nanu sipo na yo moko abaka basala ki opération bisute. C'est ça. Ok, eza na basi musu bazalaka douleur makasi ya sali bumwana matrice ezokita po misale leki ebele makambo leki ebele ba mouvement leki ebele alors soki abaki suppositoire abaki sipo chombo mbala moko moins de 5 minutes donc suppositoire wana ekosoigner mukongo pasi po naza na ka moko ya garçon moko garçon wana aza parmi ba garçon o ba banda ba cop ya koteka ba téléphone ba garçon oyo tangu ba téléphone ebimaka sika na Congo bango bazali koteka ba téléphone siko koma na maison ya munene mais azalaki na problème ya nini
ya mukongo wana et puis chombo na ye moye telemi ezali te et puis chombo yango ezalaki muke mukuse. Bon garçon nazwaki décision ke il faut miboma po atambolaki mingi. Alors ntango ayepa na ngai ayebisinga soki nabiki awa te nakomiboma. Ngabi okomiboma ndenge nini? O ngai mutu nasungaka famille na nga bandeko na nga bazobota bazobala me nga nabalaka te nabotaka te. Douleur ya mukongo esilaka ngai te, chombo na ngai ezotelema te et puis eza muke mukuse natamboli mingi yo nde place asuka soki namonaki yo na TV te ndelero naza lisusu te nde nasi na mibomi. Alors nga napesaki garçon na liloba moko yaya ntango mosusu nzambe akobikisa yo lobi me lelo deja osoni bomi. Liloba ka moko ka napesaka ye en tout cas Saint-Esprit akei kosutukisa ye po garçon wana azalaka évangéliste kala na ntango akala azalaka évangéliste kutu na ndako na ye abokolaka bana ya pasteur na bango atangisaka bango na campus na mbongo na ye moko. Alors ntango nayebisi ye likambo ya nzambe ke yo ozali olingi yo miboma lelo me lobi nzambe akobikisa yo mbala moko abangaki nzambe alobi mama soigne ngai. Alors ntango tobana bandi kosoigne ye mukongo pasi esili chombo na ye abandaki koloba te azoluka chombo ekoma 20 cm malgré ye moko asukisaki na 18. Ye moko ayeki kosukisa na 18 mais mokili elobaka ke biso bato tosungaka bato basungaka biso te mais nzambe azoloko mu garçon asunga ngai nzambe apambole makasi asunga ngai camarade ya mwana ya papa pasteur mpe asunga ngai naza na bato misato basunga ngai na vie moko na Brazzaville ye azaki kobota te garçon papa wana abala 4e femme bazani na ndako ye wana il faut babota lokola ye azaki ne mpe l'espoir lisusu te ayebisaka nga mama ngai soko osungi ngai nakomi mpe ya mobali ya solosolo oyo abotaka mama nakotonga église oyo ngai nazalaka na Brazzaville na rimbo te. Bon lokola kosoigne garçon ezalaka nango facile epa na ngai ntango nasoignaka ye nazongi na ngai Kinshasa mokomosu babenga ngai na Brazzaville no mama oyebi entel alobaka ke soki abiki akosala mama mwasi na ye aza na zemi tala kutu alobi ke soki mwasi na aboti malamu akoya lisusu aye kotika autant awa nga binzambe bobanda deja kosomba batole bobanda deja mosala ya construction l'église. Donc naza na 3 personnes basunga ngai papa wana ya Brazzaville mwana mobali wana na camarade ya mwana ya papa pasteur moko ya Kitambo. Donc kaka bato basunga ngai na musana nga bango nga na soigna bato betima sengo na soigna mwasi azanga ba trompe na matrice nzamba zomona nga kombone Aisha trompe ezate matrice ezate bakata te mais lelo azana ba na combien bon na kokolo ça trompe sans matrice bon nazoloba teke mutu nazoloba teke bato mokili basunga ngai po nzambe nde asungaka nga nazobetela bino masolo po boyeba ke biso bato tosungaka bato biso bato basungaka biso te. Docteur moko docteur wana docteur munene mama na ngai ye docteur wana famille na bango bana mibali babotaka te mwasi oyo abala mwasi wana pe abotaka te parce que na famille ya mwasi nani basentaka bango soki basente yo sava soki babali yo kobota te mwasi wana azalaki bo babala na bango mibale te yaya nzambe azomona nga na soigna bango babota oyo Yesu Kristo na nga na soigna baka mosusu bato ebele oyo ngai misu na ngai emona ata bango te nayebi mpe bango te kaka na nzela ya kobenga boye na soigna me moto ata moko asunga ngai te mais naza kosala appel teke bato baya kosunga nga nzambe soki atushe motema na yo nzambe ndatinda yo parce que biso baoyo basala nzambe nde mutu asungaka biso alobaki na biso maudit soit celui qui se confie à l'homme nga na se confiaka na mutu te mais na baoyo nyonso basunga ngai nzambe apambola bango ngai mutu moko te akoki kosunga ngai atikala lolenge ye azali po nzambe akokende kofute po ntango nzambe aye kovisite nga lobi na ngai Israel nazali bolingo ya baoyo nyonso balingaka yo
oyo nyonso kosunga yo ngai na kosunga ye nazali ennemi ya banguna na yo nyonso oyo nyonso kosala mabe ngai na ngai nzambe no na kosala ye mabe siko natalelaka mutu te talela mutu te me ngai nayebi yango ke mutu nyonso asungaka nga apambwamaka soki yo osunginga sala yango na motema ya nzambe pesa nzambe nyongo olobi na seigneur nasungi mosali na yo nalingi nayeba soki mama na mpenza aza mosali na yo nga nazosunga mosali na yo nzambe nga nazomona te me namoni yo na nzela naosunga nazopesa yo na nzela mosali na yo oyo bongo totala soki nzambe apambolo te mpo nga nzambe asalanga bongo nzambe akelanga bénédiction. Merci beaucoup maman Israël la joie en tout cas maman za bénédiction pour papa wana ya douleur wana ekosila papa benga maman na numéro est affiché donc ndeko yo na biso za vraiment na problème ya mokongo ezotumisa yo ezolobola yo vraiment yo comme ça na dégoût donc appétit sexuel ezali lisusu te benga maman Israël rapidement quand leur émission aussi là na plus 243 89 94 42 825 partout aux alliés ba vivifiant et coco melayo au la traitement na yo okoyoka très bien alors yo za na Kinshasa okoki ya rapidement awana avenue Boma numéro 11 na wenze ya Baluba référence sera arrêt Chibangu na bangatu baye ba ke wenza Baluba ekolongwa place ekolongwa so misala parce que misala ba osala na ya makadam oui makadam ekobanda na wenza Baluba ye leki na avenue nanga oyo avenue Boma oyo bazo sala makadam ya debandale deband retour pona nini po bambouteillage leki makasi na Prince Kasavu na Prince Kasavubu bato bakendaka balongwe na bipai pona kokende kuna na ngaliema bamonaka pasi yango na mokonza mboka lobaki bazu société moko esala nzela kolongwa na wenza Baluba boti eyeboye balongoli ba mapango ebele na ngambu na ngambe nzambo abate lopango na ngamba ma adresse na c'est ça adresse na songambu na biso boma numéro 11 otikala awa ngai naza awa un jour wenza Baluba soki elongwe yo yebaka ke mama Israël la joie azalaka na bandali arrêt Chibangu voilà akuti ma référence est maman tata utwa pa lokitaka liboso na awa donc makadam yoso leta nazaka porte carré eza lopango a point voilà tunanga makadam mususu ezolongwa wapi mususu ezolongwa ka awa na sima ya ndako nanga ezokende tina lemba voilà donc lemba wana basalaki déjà nzela moko nzela ne ezokende ki kobima tina soki na elengesa nzela na eza kotafwa kuna nzela wana balobi balobi ke oyo ekolongwa ekokende mpe kosangana na nzela wana parce que bato achangu mpe bazaka na problème mpe ya mpo Kinshasa bato bakomi ebele donc c'est ça donc eza place ya kokunga te voilà donc une de cause on a biso de partout okoki koya obengi maman Israël la joie maman kopesa yo ako examiner au même en ligne et yo olinga oya awa oye mama koyamba yo alors tokomi na soin nyonso Kinshasa tobetana no sete na bana Kinshasa bana Kinshasa soko ozangi chombo na nzoto wana ezali fote na yo moko peut-être osalelaka babiloko pamba ya banzela ya bawenze ezosimba yo te na foti na yo moko mais soki oye awa na ndako ya bana mibali pa mama ya bana mibali na basi na bangonga mama Israël la joie ngai nabongisaka bino ngai moko nde na kotala chombo na yo natalaka ngo mpo boza bana na nga quel que soit âge na yo nga naza na nga mama nzambe akelanga mama et puis musala ya bomama oyo nzambe apesi ngai nango eza musala munene penza okokende kolakisa mama aboti chombo no te oyo botanga mama tala chombo na ngai yango yo tala na olakisa eza muke mukuseta rien kosala eloko wana te abomination okoya kolakisa kaka ngai nde mama oyo nzambe akelela bino donc naza lokola mama na bino nzambe atindeli bino ngai mpona bongisaka bino banzutu alors lokola naza mama ya bino ngai moko soko ye natala ngo nata chombo no na koyeba eza na problème nini na kati na koyeba pe na kobongisa yo très bien tongo nyonso za mwana mobali oza na mboko sozomona ke chombo no ezotelema lisu na tongo te eza kokonda eza l'éjaculation précoce faiblesse sexuelle l'érection tombe l'érection rare
yaka mbangu awa tolingi mibali nyonso ya Congo bakoma ndenge moko. Il faut koma ndenge moko na ba oyo nyonso ngai mama no nabongisi bato ebele na mati bato ebele ba centimetre bakomi mibali ebe po maladi oyo ya biabia oyo ekanga bato ebele mingi bazalaki chombo munene chombo ekondi yango moko ba mususu babotama nango mike ba mususu donc passe. C'est pourquoi tozo senga mobali nyonso ya mboka na biso Congo zala mobali zala 100% mobali pona basi nyonso. Voilà. C'est très important. Merci beaucoup maman Israël la joie, maman Ebana Mibali. En tout cas nous sommes à la fin. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, Canal Futur One, Libanga TV et Canal Futur News, et à mon frère Trésor Mutombo Congo Nabiso. Alors bande nyonso bolandi émission, vous partagez, vous likez, vous monique que maman Israël la joie a le vraiment mingi émission lelo à côté na mozindo pour expliquer yo chombo na yo pour nini eza kokonda. Boyebi déjà raison ils ont connu sa chombo na yo. Alors yakambangu kotika chombo na yo ekufate. Maman le bien très bien alingi mibali nyonso ya Kinshasa. Ngaku tunabakisi ya monde entier. Même ba o baza libanda na Europe na Amérique na Asie na même en Afrique. Baza la ndenge moko ba chombo ya makasi ekuba ba chombo etelemaka ba chombo eza na pikiliki o esalaka. Bachombo morto boy yango tolingi bachombo eza na vie. Alors pose wa chombo modèle wana fo yaka papa maman Israël la joie au sel la ba vivifiant. Alors benga na numéro affiché plus 243 89 94 42 825. Alors pour na yo pour lingo ya awa o na bondal bisengo na avenue Boma numéro 11 référence au Enzia Baluba to arrêt Chibango. Donc voilà, merci, nous sommes à la fin et d'ici là portez-vous bien, on se retrouve déjà à la prochaine. Alors moi je salue comme ça les boss Tango Kunku, hein, donc il y a agence Kimbacom, ils sont partout dans le monde au niveau Tambo Monayo, au sein agence Kimbacom avec les boss Tango Kunku. Donc ils sont partout dans Angola, ils allient, ils na Kinshasa, dans la province na biso nyonso, na Boma, na ils allient dans Angola boyele. Donc ils allient. C'est ça. Donc on dit na maman Israël mbongo pour na bakisi hein. Oh maman na sali au cadeau moko kende kaka na agence Kimbacom. Pour ça tu bengi na plus 243 81 21 36 050. Donc maman kozo mbongo na ina bo pete kanda fa na ndaku boy ba yeli mbongo na ye. Alors eza même oza na France, oza na États-Unis, na Canada, na Belgique, agence Kimbacom eza partout dans le monde. Donc ce côté maman bon à kozwango et puis ba kisi na yo pe okozwa na kimia nyonso. En tout cas merci et merci na frère GFT Pacifique to c'est là album nganaza okati. Alors moi je vous quitte déjà mais to rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là portez-vous bien, au revoir, bye, que Dieu vous bénisse, bye.